ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, siange katana. Nabituma basua yo bundi sangaïa 5 ans. Jamna mana modèle, tina famia ibe. Masendoki, ena koma kubanga o. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tio mona presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tio pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène Masendoki TV, identité à Bundesio, Maman Bino la cabine, Kataba, histoire vraie pour Essalabino, vraiment Kassi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes dans le Bakanzamba Lola, à Pambolabino pour la patience. Na fidélité, na confiance, ndenge bozela kamasolo ya Irène Masendoki, et ça là, vraiment bien makasi. Yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner te na site yo bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partager parce que biso c'est la proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vito betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to pesaka merci na bandeko nyonso ba soutenaka biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so amebla 22 ndaku na verchache ezalaka yo Betty la patronne et bongo mikolo niveau boki yango na TikTok niveau kitisi yango na Facebook niveau kitisi yango na YouTube ya balapa la patronne Betty umela balobi musala ndele gara maloba ne bele pa na biso to kendara bongo merci na code mboka ya Willy Musheni innocent motomoko bien makasi fondation Willy Musheni innocent to kena Willy Musheni ka bongo code mboka toujours fondation likolo ya kosamba exact merci
merci na ye moko balobi Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Paris. Yves Djoboke asolaka plus que lisolo. Topesi merci na mama Bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 Bibi chez Mwanzambi. Boni basangwa tazivita imana ya papa Trésor Chou. Bana Londres lelo nazo yebisa bino ke bato babotamaka na bango mais lelo eza na papa moko abotami nayebi te bakalite nini na opesa papa oyo balobi rata jamais to souhaité ye moko prêtre de prêtre balobi papa na biso fils Lokilo ya Béatrice Lokilo chéri bevedi ke lelo mobali na abotami na kati ya Londres. Joyeux anniversaire à papa fils Lokilo, papa moko bien makasi papa de papa fils Lokilo un an de plus bafetaka. Joyeux anniversaire papa chéri nzamba lola abomba yo asala yo bolamu abakisela ya ebele Béatrice Lokilo beba botami lelo zoson papa isala bien. Voilà bamurene Irène Masiendo qui ayaka boye tobetaka masola solo tobetaka aubergine te balobi exil toto vrai chéri na kata Switzerland azolanda biso tozoyebisa ba diaspora partout bozali biso tozosala publicité ya lokuta te tozoteka biloko ya bien yo mutoningo komba mama lopango osomba terrain na yo esta kitoko na maluku balobi ozosomba ozovanda talaka baobe yango quartier habitant osombi bandi kotonga okomi kovanda eza te kona sombi baotonga na 10 ans te toteka osombi ozotonga pozovanda benganga moko Irène Masiendo ki osolola tokendaka bongo ya bamure na bamure liko nango nazobisa ba diaspora ozokende Congo Kinshasa ozoluka appartement loueska ya kitoko ya kokomela pona kolala o passer ba séjour na yo benga Irène Masiendo ki okozesika no ya kitoko deux chambres salon cuisine salle de bain topé chambre salon cuisine salle de bain ya qualité ya propre sécurité ya nyama mubange na groupe yo benga kaka solola okolala kitoko na prix ya bien. Voilà, merci pour la patience fidélité bande ko Rolanda Rapso partout. Naika juste kopesa bino réponse na betela kibino lisolo moko bandeko bolandakanga lisolo wana ezalaki andeko moko ya mobali batindela ki mwasi na ba voice ba morena ba morezo ya vrai boyebi lisolo na betela kibino ndeko mbala zai kosilika azalaki kosola na musala ba enregistre ki epa ya ba collègue na ya musala batindela ki yango mwasi na ye ezalaki vraiment grave ba potana ki na mwasi makasi mwasi ayebisa ye nani atindela ki ba voice wana mwasi abandai kolinga te masoni mobala ndai kosola na musala to kondana ki ba congolais makasi ba congolais ba songi ba enregistrer muninga na musala bino pe ba papa oke musala na nda kosola kate na musala etumbozwa osola kana ba makangu osola kana ba famino likono tango osola kuna otonga kanuka ka mwasi na obeta ka masolo ezaka contre mwasi na yo ezali pasi muntu enregistrer ki mwana mobali opatindela mwasi na azoye banate epesa ki pasi lokola ndeko na biso mobali na France asalaka na ba congolais mibale pona ayebi ke conscience ne abandai kosola na musala mutu enregistre ki ezaka ka ba collègue na bango ya misala baza mibale ayina ba collègue wana alobisa ka bango sute ba koma kopotana atuna bango makamba bibiso toyebi makambo wana te toza même pas na numéro ya mwasi na ona ndako pe papa ona mwasi ne opesi mbwambwa boy discussion ki ezongi mwasi pe akanga motema papa ndenga silikela ba collègue na musala oyebi soki so yini mutu ndenge ezala kaka donc mutu na mkiso déjà ba yini okokosa na tel camion soko sala mutu alinga kote aomona onka mabi papa lokwa sa yina ba collègue bana mibale et compréhension moko le kaki na musala mbala moko papa gifler collègue moko ya congolais kuna bitumba ebimaki na musala chef abengisi banga tuna bango makambo papa azobimisa makambo ebele ba enregistranga na za kosola na pose awa bazo ba voice ba tindela ngo mwasi nanga na bango mibene na bakatena na za na numéro mwasi nanga pe nani asala yango chef amusabi na musala babundaka te magetu bo uti mboka moko ba problème na misto ki za privé fo bo régler ngo na ndenge ya libanda na musala boza na droit ya kubunda te mama ba kondana papa wana atonga ka mwasi na bitaka masola lingaka te mwasi na yeba ba kondani na musala aza na droit ko gifler moninga te sali ke rando mobalo ba beta ki mbata
tabitin siko fona luka pena mwasi na ye papa wana collègue musala bandi ko luka mwasi ya tonton o ba registre ki aye komona ye lisolo nazobi eteza lisolo ya mwasi ya tonton oyo alakisa ki mobali ba enregistrement ki mobali ozotonga nga na musala o mobali bande ko kanisa ki ba camarade ne ba collègue msamba registre ki mama na bi mama Irene na landi lisolo wana ipana o mena retard mutatinde ngo eza collègue ne ya congolais ya basala kanayi na yebiete na mona ite musana bango pe na komate bebi misala mingi ya poto to sala omona mwasi sika salaka mobali na akendate mobali pesika salaka mwasi pena na kendate peut-être leti biso ba ko ebeska mbala sa tamu sa bela tinjo ke etikela nga papier malade ndo yeba kisika salaka na poto mingi eza kisika mbala salaka nano kenda nango to yebika tamu sukomba compagnie mais okendo ko tango na kati tamu susu nano pokota na oto keluka ni po sala akunate mwasi wana ba collègue mbali ni apparemment ba yebani te ezali vrai tant mobali ba peseli rapport et pas ya mwasi collègue mobali benga madame na bengi parce que biso za problème na musala mobali no abundaki na musala c'est vrai abi oui oyebi tabi na yebi même pas kabunda na musala mais na remarqué mikolo mobali na ngaza na imera bien te bakanda kanda amenasa kinga na musala il paraît que nga na tindela yo ba voice na bande ko so na musala azotonga yo et la famille na ye makambe bebe nga na yebi yo te madame tozami balé mais azotiaka mingi na ngai par rapport ya collègue mususu papa yozwi numéro nanga pabi maman en tout cas na ndenga mabete na duka ki congolais moko obayeba ene na tuna ki kama congolais wana mutapesinga numéro na bi pe na tanga kombo na ite mais na tunu ka makambo OK moi sabi papa nga na yebi makambo ti makambo penza na yebi yango te pinga na yebisa mbali nanga te collègue mutatindela nga ba voice wana mama Irene esala kinga pasi yango na ko répondre mobile nanga kaka esika ayaki ko sala émission bandeko boyoka nga mobali nanga collègue moko ti ya musala enregistré to tika ko condamner ba collègue ya misala mobali nanga musala salaka atonga kanga soka bimi na bandeko na ye na ba camarade masola betaka batu ba yebisanga te donc aza compliqué sko nga moko na mitunaka mobali aboye na lalaka na ye ndenge nini parce que soki mobali azokeno déjà boye c'est que alingi yo te bolingo ezate po mobali nyonso ata mwasi na zelongi mabe bando mone kitoko so mbala comme que biso ke ozake longi mabe c'est que bolingo ezali suti sombala komi ko tongo epa ya batu ya ko forcer te seke bolingo ezate vérité eza bongo mama Irene na remarqué ki mobali nanga sola ka mabe na ndako asola ata sola ka libanda na ya ko sala nini na charge la ke eloko moko boye na kati ya telefone na ye parce que mobali nanga tellement ebi ke soka soli a efasaka na ye azane pe na ba makangu te ke na kangi na ba makangu asala ndeni atia telefone code mais soki na singi la kisa telefone apesa na ye ayebisinga pe code ezabwe na beti natali po yemo kayebi déjà que si a effacer ce qu'on a bande komona soka pesinga téléphone elakisaka ke asola raté a effacer makambo déjà esona mabe na ndo mona ngo suspect eza raison ce qu'on a chargé ki hep moko boye na téléphone o ezala batu mingi bazaka na ba ngo bayebi yango ke soki mutabengi yo bo sola ebandi ko enregistrer automatique et otikala batu mingi bationgo na ba téléphone na bango na tila ki na zwisi ko hepa ngona ke bomba onka na telefone quelque part ya banda otia na ngokati mama Irene tellement zane ka makasi na kishongi shonga zane pena makasi na ba pareité na tele loko me ayeba te sko tangu na senga ka epesanga yesko ebi ke nenga sola ki a effacer na ba message écrit sur l'axaka ils a supprimé et l'axaka te ka sola na batu na ba appel so vi téléphone okuta ta appel te sini ka benga ki moto arata ki appel ezala te téléphone ezala ka clean propre ezara na photo te loko te mama Irene na bande komona ngo suspect ngo eza raison na tiela ki loko wana nde na kende ko yoka ndenge atonganga eza nango te ko ba collègue musala non to tika ba congolais na landio mama Irene ba congolais baza mité ya mabe oui ba congolais ba mité ya mabe mais liso na ngana mobali nanga eza na congolais moko ta enregistrer ki mobali nanga ngai moko mna tiela ki loko na kati ya téléphone na ye soki na sengi téléphone soki aboya ebiki na osilika apesa ranenga na pete mais azwa musala ya ko ifasaka ba photo ce que sur le téléphone à mon totali ba appel neza kaka effacer supprimer kaka na sika na mona kike aza suspect ngana tcheke ngona sens que peut-être na kuta sola na ba makangu mais na ke kuta mama Irene na ebite so ba makangu ba sola bien mikolo na ngana tcheke ngo ba sola kite na ebite mais na kuti kaka
musala zo ya kotonga nga ya kodenigre nga do naza lokola linzanza papier mobali nanga lobelaka nga jamais bolamu epa ya bato eza na famille eza bakamarade na ye donc mama irani bizarre elekeli nga na omituna koma na kovanda mobala boye yango nayokisaki yango me mpo na ye lokola asololaka mingi na mosala abuleki bakolege ya mosala motu batielaki ye mpo nga mpe to nayokaki yango nasuprimaki na nga hepe yango na telefone na ye mpo oyo nazali nango mposasi nayokaki nabomaki na ngango nde naye koexplike na ndanga bika ozovivre mabe yo moko moto tonganga eza bakolege te yango wana pesa mibali conseil balobaka mokili eza komplike oke na zamba moko oparke voiture ozosolola oyebi te moto akogunzama mpe na se systeme ke azozwa maloba ya mokili affaire ko enregistrer bato même biso tokeba na ba camarade obenga camarade mona boule ko tuneka santé boni boza bien bobandi masolo ya zozela kaka o gafe po enregistrer po publier et sika poko lo babolamu e mona na teke siko lo ba mabe e sika e pa ko publier ezopesa vraiment passe ndeko moi sala ndaki mama Irene ndenge to kondana ki ka congolais mitema mabeti na musala eza nango ba congolais baza mitema mabeti ba collègue wana ba potani pour rien mutasala ki commission wana ezali mwasi yango ete ya basi tope mibali mingi o bozu musala ya kotongaka basi na bino moto balingaka balobelake mabete loko wana fo boye bango mwasi to mobali no ataza mabeto malamu fo protéger ce komi na niveau ke mwasi okomi ko benga bato tongaka kaka mobali no ekomi malade eza normal te tope koluka ata soki bolingo esili talata bolamu kote moko mibala poto balingi kotonga basi na bafamille na bango mena so pesa mibali conseil bakenda kotonga basi na bango na bafamille bosalaka erreur grave bolingo eza compliqué ok kotonga mwasi lobi mabe na famille lobi na ndako tongo boko bongisa okozonga lisusu te na famille po ke koyebisa bango ke ngana mama to bongisi to komi bien wana zongi mama to komi bien o lobango te mais loko tiki na mitema ya bandeko na oyebi te oyinisi mwasi na famille 5 miyeba ba famille africain baza très compliqué ceux qui ba yini mama keba pe bazaka na bombesité bozengilité bakoki pe ko yina pe bana do ba yini mama ba yini pe na bana na yo o bazaba na ndeko na bango mais ozobosa na ke yo moko betaka masolo ya mwasi ya mabe na ba famille yango conseil gratuit na ba couple ya poto boye ba kobombama oui mwasi ataza mabe ataza na ba défaut bo régler ngona mobali atoza na ba défaut bo régler ngona mwasi c'est très nécessaire mama mingi na mibalo bazali kamka tombo téléphone abengi mama abengi yaya abengi baleki mibali wana bakoma lokola bato moloka bazuli sasi tango bayokana na basi bakoma ka mal à l'aise yango moni raison mibali mingi bakoma ko kila basi na bango soni po kangisa photo na mwasi azoka soni po la vidéo na mwasi azoka soni po ke na mwasi fete azoka soni po ye moko aloba mabe ya mwasi na epa ya bato tant soupe mwasi ayebi na ete tellement loba mabe makasi epa ya bato ke mwasi na nga zaboya mwasi innocent ayebi lokote sko ye moko tant bako bongisa na mwasi na ndako po babima mwasi akomela kilo koleka saki ya mungwa mwasi akoma kilo koleka saka mungwa akokasu ko présenter mwasi te eza pasi eza mawa yango conseil na mibali moto balingaka balobelake mabete ndenge moko pe na biso basi mobalo balingaka balobelake mabete ba couple mingi na poto ezotambola bongo na elibino juste suite ya lisolo to betaki bandeko bolandaka mama Irene boko serape na lisolo mobalo bande ko mélancer mwasi na ye po mwasi abimisaki ba audio ke mobali otonganga mobali tellement sola mingi na musala na pause po na bato ba enregistrer ezaki ba collègue ya musala nzoka bazana bango ba innocent ofinga ki ba congolais pamba mitema mabe nzambe limbisa biso tozaka na pressé ya ko condamner batu tozaka batu nzambe limbisa biso nzoka ezalaki ye moko mwasi muta charger ke loko moko na téléphone ya mobali na biloko wana esala makana ba téléphone na batebele bazana ngo ezana bandeko msu to yoka bazaka na bango epesa biso pe bolemba ko benga bango mutu msu soko bengi téléphone ezaka automatique tango bengi bandi ko enregistrer muta osala choix oh na bomba to na supprimer nanga mais ekotaka automatique moi sur azolaki mobile ne technique babi basi msu na ndako bayebi téléphone koleka mibali yango bazokanga mibali na facilité tokutani mbala sima partager vidéo like papa ke kobeta mona musalo akobebisa na musala pour rien nikola kisongi songi tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te bisous bye. Yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit
nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ovimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt